fi na nga te, boseka nga te, nazaka na besoin ya ba conseil na bino. Eza nde message na biso mama atindi. Boyoka lisolo na ye. Mama azalaki na mobali na ye, babotaki bana misato. Na mobali wana esimbaki te. Mama kabwani na mobali na ye, akomi kotelengana na bana. Grand frère na ye atindeli ye mbongo. Abi, nayoki ke mobali alingi yo lisusu te, nazotindela mbongo ya garanti, nazotindela na mbongo banda koteka. Nga chaque mois na lufutelo ndako, mbongo yo banda koteka, eza mbongo ya kolia, na kofuta minerval ya bana. Mama na biso andimi, ya na ya atindeli ye mbongo, mama zwi ndako ya kufutela. Na kozwa ndako ya kufutela, ayi kokutana na tonton moko boye. Tonton wana azana ba critère oyo mama na biso alingaka. Balingani na tonton wana, mama bande kufutela ndako ya chambre, salon, cuisine na toilette. Tonton balingani ya sika, alongwe pa na bango, aye kovanda epai ya mama na biso. Tonton wana, yepe ana bana na ye, misatu abota na mwasi na ye bakambwa na ba difficulté, tonton zongi pa na bango. Tant balingani na mama na biso, tonton aye kovanda, bakun kovanda ndako moko na mama. Tonton wana salaka te. Mutu asalaka ezalaka, mama na biso azobeta lisolo, atekaka, asalaka nyonso, kolia, tout ça. Na ndako baye kobeta inani na ndambo, mobali asalaka te. Après inani na ndambo, nzambe aye kosala grâce, tonton azwi mosala, mama na biso aye kobota na ye mwana moko, akomi na bana 4, na oyo ayaki na mwana ayaki avant 3 bana na ye, na oyo baboshi na tonton na biso komi bana 4. Tango tonton azwi mosala, tonton akomi ko se retrouver pe bien. Ayebisi maman na biso abi bon, ma chérie, ndako ekomi moki to ndako ya 2 chambres, salon, toilette, cuisine. Comme ça nga pele ki kozwa bana nga misatu to sangisa. Ndeko mosala pe pas de problème. Tonton akazi bana na ye misatu, mama azaki na bana misatu na oyo babota ki sali 4, basangisi bana bango 7, bakomi kovanda. Tonton komi ko se retrouver, bakomi ko lia pe bien, pour mama komi ko teka, bana msu batanga ratour tongo, bana msu batanga ratour à midi, donc ba vivaka na bango normal. Basaka na ba problème de ba couple nyonso basaka ba problème, il y a le haut, il y a le bas. Mais problème yenge bazalaka na ngote. O problème ya ko finga we, ba finga na kate. O problème infidélité, ezalaka te. Quelque temps après, mama aye ko choisir mi ya bana ya mwana mibale. Donc maman na bisa komi na bana 5. Donc oyo misa tune ayaki na bango na bana mibale oyo aboti na tonton na biso.